Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Chérie, non, qui m'a dit en bambou. Eh papa, pourquoi il y a pour moi? My baby. Pourquoi vous êtes pas de chez? My baby, me litty. Baby, me waiting now. Baby, me litty. Baby, me waiting. What you betting, my baby? Baby, me waiting now. Congo check check TV. Y'a papa Sibou Mutombo et y'a ma bête tous abonnés dans Bande Konanga ya poto. Y'a Afrique d'ici. Y'a Wapi tous abonnés. Congo check check TV. Toko Makas. Sibou Mutombo. Balambinga. Pembe. Salut na balandinion, c'est ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canon. Na profité na pesa mon boss, mon patron, papa Sibou Mutombo, boss ya Pembe, boss moi solo la bien. Pourquoi pas na Freddy Chibangu Agetrad, babi patron yene makambu. Na bosanité na Fali Mazamba depuis France, ya eu yango wana na Jupe Panda, 3 fois ballon d'or balobi, vieux abatu ya Clarisse Place Mala sexy. Kaka neto mesala ko sepel sabino na kati ya Congo check check, neto bete la bino ba histoire bien ba mama solo bien neto bete la rabino wana. Lelo tozana si je na biso ya lelo ezali boye. Sur basi oyo bakosaka mibali. Tochena onte lelo planta olobela ba mama na biso to ba ndeko na biso o baza déjà na kati ya mabala to olobela te ba o baza libanda mabala to olobela basi o baza na kati ya mabala o ba kosaka mibali na kati ya mabala oyo tozomona lelo ba vérité bombani vraiment ebele histoire tozo sur lelo eza histoire vraie oyo esalami ezaki na maman moko babalana na mobali na ye baboti déjà 8 enfants et comme na maman moko boye a présenté 2 bana mususu abina oyo mwana ya leki na ngai ya mobali to baba ko benga ngai tata mwasi de bana wana or ke bazalaki bana ya mama wana mama bombelaki papa vérité et yo kaka ndenge zalaka vérité babomba ngote vérité za milingo koko bomba ngote vérité ko bima ke bana wana mibale baza bana ya mama wana à part 8 o babotaki na papa oyo azana ndako yango papa zo ebate asala nini lokola ka nde to mesana ko sepelisa bino na kati ya Congo check check nazanga moko te nazana mama José nazana papa na biso mupandi awa. Bonsoir papa. Ah bonsoir maman. Kombo nani balandi nyonso ya Congo check check bazola? Ngai kombo papa Martin. Merci beaucoup papa Martin. Bonsoir maman José. Bonsoir maman Darni. Merci beaucoup maman José. Nazo répéter encore sujet romona mutu mususu ayaki ayo kuta les mission na katikati. Sujet na biso ezali ya basi ya mabala oyo bakosaka mibali na bango. Tolobeli pe ba papa mwa mingi. Topesi pe ka ba fota ba papa mwa mingi. Lelo pe tozolobela nanu ba mama oyo bakosaka na kati ya ndako libalo ozobomba pe na basi oyo bawanga na ka bana na bango oyo ba mibotela avant epa ya mobali oyo bazana ye ezaki na mama moko boye abalani na mobali na ye baboti 8 enfants et okoma mama mo ba présenter bango a présenter papa ke tala bana bandeko nanga boye mibale kaka nde vérité babomba ngo te vérité za milinga papa ye ko apprendre ke bana wana mibale baza bana ya mama botela avant toloba siko papa zo ebate asala nini yango na kosepela na banda lokola tozana papa awa na plateau papa pesa na nous point de vue na ye. Bon merci maman na komeka kopesa point de vue na ngai mukebo ipona ba mama oyebi ke vérité ezalaka vérité tikalaka vérité tango papa aye epa na yo asengi yo luboko kubombela eloko moko te c'est parce que sopo ye na libala obalite oboti te tango mususu ekopesa problème mais soki ke non obotaki liboso eza na ba circonstance oyo esengaki te oboti pe bofandi na papa wana te
il a fallu yebisa molonga nwana wa ye na tala ndengo kuti ngai na botaka bana na ngai mibale na circonstance bubu yango wana esengaki na mifandela mais lokwa oye kolinga ngai fona yebisa yo soki ke olingi ngai yo pe olinga bana wana pona boyi na sima soki oyebi o mona ngo mabete mais soki papa za na bolingo na yo akondima akozwa yo azipe bana wana considérer bango lokwa bana naye soki après bobandi kobota na bana wana sika bakoyeba ba wana atake ya na bango po mutu akoyebisa bana na histoire te ka bino na mama nde boyebi histoire wana mais tango mama obombeli papa après vérité eye koyebana d'office po na ngai papa confiance na pesa ki o mama 100% eza d'office réduite et puis na komi na doute pe na bana oyo tobota kinayo. Mais papa na kati ote maman sala ka ki a protéger mariage ne poto ebi na ba mariage belé mbal mususa lobanga jamais na ko bala moi so déjà sabota jamais sous peut-être kutane na kawana mama ko bomba bana non mama oyebi bolingo ezaka bolingo soki ke no olingi eloko en tout cas ata bato balobi bolingo so ezaka no bato babwe me yo olingi eloko lobi te ngai na lingi ka eloko yobwe soki mwasi aboti mais so papa zaki na bolingo na mwasi wana alinga toujours abala ye mais sika wa monique no confiance au papa bandaki ko pesa ye makasi d'office eza réduit pour ayebi ke mwasi aza na vérité te même bana ne moko aboti na bango wana papa pe akomi na doute na bana wana est-ce que bana réellement basé yangai est-ce que bana yo azo bota bango na libanda tu azo continuer bota bango na mobali wana musute eza na makambo ebele sikawa papa bana ko bombele pe ba vérité muso ezaki ke no ezaki en transparence papa comme na réserve eza mabe. Merci beaucoup papa. Maman José ndengo mesana ka côté ya ba mama musala na o yango wana tala loko mama na biso sali lelo ya ko bombela papa ke amibotela bana na ye mibale papa ye ko apprendre ke bana mibale o baya kalanda kuna ye wana ya yebi bango ba ko benga mwasi na ye tata mwasi ke asa tata mwasi bana na tazande mama ya bana wana. En tout cas balanye na biso ya Congo Tek Tek vraiment nazo pese binombote vraiment bisika bozali kande bomesana kolanda biso bomesana koyoka biso pe kokomela biso en tout cas na pesi bino merci pe na pesi bino botondi malamu bolanda biso na émission oyo eza mwa passe Mama Darling na émission oyo nazo kama biso ba mama nanu toyoka te papa moko te abomba mwana ba papa ta bota mwana na ye na classe akoyebisa yo kaka ke nazana mwana ngai na classe ata na condition ni ata bota na muntu nini papa akoyebisa yo kaka ke nazana mwana na ngai soki yo kolinga ye kaka na lolenge ye azali na mwana na ye me biso ba mama tozana bizalelo yo mingi yo so boti tango yo boti wana mona kaka ezaki malamu tam susu paraza ko pekisa yo banzela wana olinga kite oboti lisusu osepeli na nzela wana oyo monike eza suka me oyebite oyo nzamba bombeli yo oyo komona siko mobali wana lingiye liboso koki bomba tango bozana bolingo soko moni bolingo ekoti makasi okoki koyebisa papa nazana bana yeso ka lingi ya kolinga yo koka ndenge ozana bana na yo wana me yo obombi pe na ndenga ya mabe oyebisi bana wana babenga yo tata mwasi oto babenga yo mama kolutu mama bana wana penza tolo baka bana woyo oyebisi bango babanda kobenga tata mwasi wana bana wana bakokola bakobenga ka tata mwasi yo yebike lukuta wana vraiment ekokola tina ndenge bana wana bakobala na ndenge bakobala na bakobenga kaka tata mwasi. Maman José na kati ote peut-être maman so akomé na niveau awanga na bana na yo mimi pendant 9 mois na libumu eza pamba te ebelo muso ko la batu mususu abande pe ko banga mama bokilo na ndenge za na kifiança mbala oyebisa mwasi na bien nga mama na ngalo bala nga na ko bokola mwana ya mbanda te ndenge za ka obokoli mwana mbando buku obokoli elima peut-être yango wana mama mususu bombela ki mobali wana tondeni pa ma msoto sala ngo ovani na mutu nano yebise vérité te na masolo kaka ningo zoyo kata uzali na poso yebise vérité on monte ko bomba ngo
eza penza na raison te soko ko banga mama bokilo il faut banga mama na yo tango za ko pesa yo conseil ke mwana na ngai vanda ao ko bota libanda te ko bota avant mariage te oningo banga mama metere ma yo bangi mama te ndeni no ko banga mama bokilo po yo moni libala et puis bible lobi boya ndenge bozali yo ya kaka ndenge yo zali mama bokilo alinga te yo loba kaka bosembo ke bana we baza bana ngai et puis ngai na ko bosa na kobomba bana ngai te na ndenge ni mobali wo ya lingi yo soki aza ya yo akolinga yo na bana jamais akoboya akolinga yo na bana tamso akoloba ke zo bana na yo batika de pa ba parents tout ça mais ayebi ke moi sina ngai azana bana ko couvrir yo na ba famille na ye kete tokoloba te mais ye ayebi mais famille na bango ba yebite mais yo bombi na mobali na yo na famille ba yebite ozuina bana wana na ba courage to zanango oyebisi bana ke babenga yo tata mwasi o babenga yo tata kulutu bongo bana na yo na bana wana bazo bengo tata mwasi un jour ba koyeba ke bato bazaba ya na biso eloko zo bomba wana omoni kaka yezo ekokobima moto munene liboso oyo yozo kende pona ngai ba mama ya sala makambo boy et puis 8 ans na mariage bokomi na mbula combien oza mama moko penza oza na misala mabe po muntu akoki kozala na motema moko incrédule 8 ans ya 8 enfants obombi kaka likambo wana papa soki ayeke kodécouvrir na ndenge nini ta mosusu na barecherche na ye ta mosusu na komona na kati ya ndako nayebi te mais yo obombi kaka bon mama ata yo oza na muntu oyo okanga na kati ya kindoko kotika ye te po oyebombele oyo obombi wana ngai nayoki te namonaka kaka mwana moko mibale bato badécouvrir mwasi mpe ayekoloba oti papa limbisa ngai mana oyo bazalaki bana na ngai te eboyi na boyi wana mariage ese esalami makambo nyonso ese esalami mais yo okangi motema oboti bana 8 na wana mama ya bana 10 oza na lukuta moko na secret moko impossible secret ya modèle wana vraiment il faut otubela eza penza normal te na kati ya bolingo babombaka bongo te pourquoi bapapa babombaka te kaka biso bamama papa ta ndenge nini mwana wana ata bakoseli ye azaka mwana na ngai mwana soko olingi mwana na ngai olingi ngai mais bino bozala na courage wana te mpo na nini mais maman José yo moko kala mingi te toza ko sa si je moko te ki baobi ke makambo nyonso te ndeza ya koloba makambo su na bolingo pe fo bomba ngo po protéger bolingo na yango mama sali kaka te mama makambo mususu tolobaka wana eza tu mwa makambo mususu ke na nzela omoni muntu ma camarade na lingaka yo memi oyo kebisa papa ebimisi mabe mais likambo ezaka bakata ya likambo même famille soki yoki même bana na ye moko wana soki bayebi ke bato bazaka bana na biso te oyebi ke bana bakokama mama balobi o mama te mama non mama bato bazaka bandeko na biso bakokama yo penza abombi na ndenga ya mabe abombi penza na ndenga mabe et puis nazobeta pe papa eza boza na contrôle bino nde bokendaka mabe kozwa décision na mama wana te yo nde okendaki mpe mabe mpo mama aza na bana mibale pourkui yo kokoyeba te na ndenga mariage esalami na ndenga makambo nyonso esalami papa yo kokoyeba te yango ozomona bato akala bazalaki na raison mpo na kobala mwana omonike toyeba famille na bango toyeba ezaleli ya papa na ye na mama na ye toyeba mwana wana mwana ya kingandi tokontrole nyonso te makambo wana eye kosalama ki fiançailles wana eza mpona nini mpona kotalela tu mwa nzingazinga nyonso na mwa mbeba nyonso mais yo okufeli bolingo lelo baye kolakisa yo bana baza bana na yo zonga ozwa bana wana papa okoki kosondola bango te olimbisa mama mpo yo so olimbisi bana 8 olimbisa ye toujours azaka mwasi na yo nayebi ke akoyebisa yo lolenge oyo abombeli yo likambo wana yo ndo okendaki mabe okendaki presse mingi papa mpo soki oza mobali ya solo ifo ayeba mobali nini oyo kosala osali mariage moto aza na bana mibale bokomi na ndako ya libala ya bana 8 yo papa oyebi te te oza papa moko mpenza oza makasi te. Merci beaucoup maman José tozongela nanu papa oyo ekomi papa lelo alobi azoyeba te asala nini apanza foyer na ye to ndenge nini azoyeba te po balobi mpe après divorce tomona baconséquence ebele eyaka ezongaka epa bana conseil nini ozopesa na ndeko na yo ya mobali?
Bon, maman, déjà, eza lokola mai esi esopani. Oyebi ke non makambo ebele lelo tozomono ba enfant de la rue eza suite ya divorce. Ozomono 4 mois na ko conseiller ndeko na ngai mobali c'est inutile apanza libala na ye. Atikala po conséquence ya ba mariage eza mingi. Atikala na mwasi na ye po asi aboti na ye déjà 8 enfants. Et puis après afanza lokwa mwasi wana azalaki na posa te ke bana ye babenga ye ke no mama na biso lokwa mesene tiki bango ke no tata mwasi so ate nini afanza bango lo olingaki te bano bazala bana na yo bie bana na ngai bon na sengi ozwa bana oyo soko oye papa na bango bakende papa na so ate bakende kufande pa ba para na yo po bana na ngai deja basi bakoli ba yebi bana oyo bwe na kashe musuzu lelo ka briske betolo bana bango ke bano bayaya na bino eza ko bebisa moral na bana puis bakoza pena bolingo ya bana na penzate bana na kati otetango zolo bake babombela no bana wana mususu moteke mabeli so yo kote ke senga ke mama wana na bana na ye bakabwana na bana na ye 8 wana parmi 8 wana ezaka na moko akolingelo ko wana te. Mais le problème est que là ezabwe po boza na famille po bana bazwa po bana na bayibi baya akababenga kabango soit bakuze banini bana bazwa yo mabita mais maintenant on voit l'âge ya bana wana so bakumi na âge nini eza papa sika na poko abwe afandisi bana na famille bitala tozana likambo moko ezabwe tala il faut balobi le linge sale c'est là vos familles. Afandisi bana ne alobi ke no tala tozana likambo bomoni bana boyeboye o tozaka na bangwa wa o ana ya intel ya banoko ya mama na bino ubie tata mose mama bino bayaka awa lelo naza ko informer bino iloko moko bana wana bazaka bana ya nini te bana wana bazaka ya na bino baza bana mama na bino même na kamuke mama abombaki likambo wana ta pona ko protéger libala il fallait ayebisa ngai bino pe boye bangwa lelo na yebisi bino po ke no boza surprise te ke no lobi eza bute bano bazande bayaya na bino mama na bino nde a salaki mabe bana na pe tato ya basi pe bazali ya mibali bazali bango bakosa prendre na mama na bango pona nini mama osalaki bwe après ye moko sika ayebi ndeni na kosala mais bana basi ba il faut bana bayeba po déjà eza baza makila moko baza ya na bango il faut bayeba et après tokotala o mususu ko ya na sima. Okay, merci beaucoup. Nous avons la maman José, tu commis déjà na souka émission de biso ya lelo monde de la fin na yo pe conseil ni nos opé ça tout lelo mingi to lobeli ba maman aussi ba bala ba kosara ba papa pe mingi pe to mona esala ma pe na ba jeune fille a botela déjà moi na zo bombela mobali o bazana ba vivre né no ba balité maman José loko mesala ko conseiller toujours basi mais quand un peu ko conseiller bato ba wanga na ka bana na bango. En tout cas, nayebi ke eloko wane bandaka na départ. Tozana ba jeune fille mususu moni bana na ya linga babenga ye mama te. Bazo benga ka koko na bango nde mama. Iye babenga ka ye yaya. Asa bandina likamwana kaka na ndako na bango. Bana oyo yo boti. Uyo tango boti omone kaka eza madame. Siko ko miko boye ki mama pona nini. O mone kaka ngata sa mama na binete ngata sa yaya. Koko na bango na nde mama. Mama na bango nde yaya etikali ndenge wana bana na bayebika koko mama o mama nde yaya biloko wana eza ebele na base jeune fille o tozo mwana mais pona ka oyo mama oyo ya motema makasi oyo akomisi likambo munene boye na famille na ye pona ngai na zolo baboy mama likambo wana osali likambo munene soki yoko sambela benga pe basale ya nzambe liboso ya papa na basale ya nzambe woloba mabe oya yo wola kisana batata bana wana oye baza wapi boyina boyina ndengo ozolo kona muntu moko ozo tubele liboso ya bato o mabe oyo sali eumeli mingi ese boti misisa ekomi mabe tangu yo kosenga papa bolimbisi liboso ya basala ya nzambe babondeli bino na papa boye ko benga bana bosangisi bana nzela moko yo mama po yo ndo lokaki yango yo ndo kosilisa yango kaka oyebisi bana na yo a cause ya nini oyo bombili kambwani oyebisi bango ba mususu bakoboyi po bana na biso bebere bakoboyi et puis bakomona yo lingi bamona yo wana fo bamona yo yango o mikitisi vraiment liboso bana liboso ya mobali na yo osengi ba pardon
ndenge yo osali na bana oyo obombi wana osenga bango pe pardon po bazali susu na confiance na yo te osengi ba pardon wana après papa nayebi ke oza kaka papa bana olimbisa biso basi vraiment eza mwa pasi limbisa mama wana kotisa ye kaka na motema ndenge azalaki mwasi na yo bana wana baza bana na yo ba jeune fille ebele basalaka bongo oyo basalaka liboso bamonaka mabe malamu nsima bamonaka yango mabe asa boteli oyo bana ebele bana 8 baza ebele papa limbisa ye aza mwasi na yo okokoluka nini oyo okoki kosala punition mokie mpona azonga mpenza mutu na ndenge ya mariage na bino olimbisa ye vraiment ekozala malamu mbala mosusu papa mama akozonga pe mutu wana nde nasengi papa en tout cas limbisa oza mwana nzambe biso pe tolimbisaka bino mingi limbisa pe mama ekozala pe mwa malamu bambote na yo na bafani tu balingaka mama José ndenge aconseillaka bango bien na baconseil. En tout cas nazopesa mbota na ngai na mama Hortense femme sage oyo ayebi kotonga ndako na ye mama Lumba Jackie nazopesa bino mbote Bengolioni na Bonne na Allemagne mama nazopesa mbote vraiment balangi na biso nyonso mama Thérèse Mushia na Belgique ya na ngai alléluia bisika yo ozali na pesi yo mbote balangi na biso nyonso vraiment na pesi bino mbote emevoka ba dollar en tout cas na bosani yote na yebi ozaya motema lik na ngai papa mukanya mwana mama na ngai ona mesana kolobeka wana za mwana mama na ngai en tout cas bino nyonso na pesi bino mbote libota wana vraiment bazana likambo oyo kime nzambe na ngai ezala na bino nyonso ya mukili tokuta yango toyebi yango kezalaka bongo ezala ba oyo bakosa koleka wana likambo ya sika ezate kimia vraiment ezala na kati ya mabota na bino. Merci beaucoup papa bambote na yo. Merci en tout cas sous cette mission na pesi mbote na ngai na ba oyo surtout ba yebi ngai plus précisément na ba collègue na ngai musala grand frère na ngai grand Dieu le kinanga docteur Maurice le kinanga mususu directeur Ale bana na ngai Rit Merveille Béni Oscar Petit Martin na ba onyo surtout ba yebi ngai atuka na pesi bango mbote nza. Merci beaucoup, j'espère vous avez qui ebele ya kolana Darling Love na kati ya Congo check boss abonné ça la bien merci na patron nanga mon boss papa Sibu Mutombo boss moko ya pembe boss moi so la bien za roi ba boss nyonso te merci beaucoup na Niki Kabuya na assistance merci vraiment pour avoir assisté Darling Love ka ninga sa émission ndenge zalaka na sima caméra metiti les grands caméramen ozo sa ke bomona Darling Love moi na muluba bomone kitoko nde bo sepela na ba image eza ne metiti ma na bo c'était Freddy Chibangu ajetra patron yone makambu pardon et na bo c'était vient nanga na kata Suisse JP Panda 3 fois ballon d'or 3 fois bangoka ma José tozo kabwana bo sane lo mususu poto kabwana biso mbamoro en tout cas na sepelaka mingi na balandi na ngai nyonso vraiment en tout cas bozo wa mbote vraiment pa mama José boza la brancher na chaîne na bino papa Mutombo Sibo boso ya biso tozana yo awa papa atana musika ya yo yango wana. Merci beaucoup tokutani kaka to mesana kokutana mingi ya bo mesana mingi ko benga ngai Congo check tokutani check Congo check TV Yasiba Mutombo Congo check TV Yasiba Mutombo. Chérie, non qui m'a dit en bambou. Eh papa. Pourquoi il y a My baby. Pourquoi vous êtes pas dessus? My baby Meliti. Baby me waiting now. Baby Meliti. Baby me waiting. What you bet my baby? Baby me waiting now. Congo check TV. Y'a papa Sibu Mutombo donc et ma paix tous abonnés donc
bandeko na nga ya poto ya Afrique du Sud ya wapi tozabone Congo Check TV toko makasi Sibu Mutombo Pembe